Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député tokomi jeudi tozali 10 août 2023 les dépôts de candidatures ya ba députés provinciaux na élections municipales et locales en cours. La CENI devrait publier liste provisoire na députation nationale. Mais compte tenu ya ebele ya musala bakoti lisusu te bakoya na mbalasima masolo na député bandeko na ngai Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Brésil, il confirme l'organisation des élections cette année. Masolo Jacques Kabula Katwe a remanié son gouvernement. Banani bakoti banani babimi dans ce numéro de l'émission Masolo na député. Douge Kulungu frappe encore na Kasongolunda. Batu bazui fièvre. Balobi au bar place à Tcheli ango tozo kokate. Taux de programmer voyage. Masolo na député. Ça va être chaud, bien sûr. Ça va être bien sûr. Parce que toko seka. Poto benyango pesa moninga sourire. Lundi oyu, le 14 août 2023, na terrain au Kali, et en face à RTNC, na avenue Kabinda na commune à Lingwala. Kobanda na ngonga ya 8 heures. Toko kende ko sekana ba personne vulnérable. Ba personne vivant avec handicap, ba orphelin, toko zala na bango. Les invités surprises seront là. Masolo na député mutumoko abimi alobi a somba 56 hectares. Modèle banda ko ebukami kuna na Ntseli. Okokamwa yango na yebisaka batu. Bokeba na ko somba bisika. Situ bandeko nanga libanda na lobaka na bino. Koloba nanga na simate gende ko Eliezer we mutoloba ke tozonga Congo. Tuna kabiso. Allez, joyeux anniversaire na maître Deka Kalombo qui fête son anniversaire aujourd'hui. Les capables Deka Kalombo fête anniversaire. Nzokande tozaka na bango ba mapasa na capable Josaphat qui fête aussi son anniversaire. Beaucoup placé lenga photo ya bana mibali wan. Voilà, ils sont là. Et vous êtes là. Ce sont les deux capables. L'un est du Haut-Katanga. Et du Katanga, l'autre, il est du Congo central. Les pouvoirs de l'amour. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maître des capables Josaphat. Joyeux anniversaire. Allez, enjoy. Neye Balobaka. Je suis fier de vous avoir comme le capable. Boebi, quand vous retrouvez votre esprit dans d'autres personnes, quand vous trouvez la reconnaissance, ils ont la fierté mon koboy. Et bisona aser, toute la famille. Kotuna mutu ekolo ezalaka te. Mais tangu toko kutana, ngana yebisaka batuke, tout le monde n'est pas nôtre. Ezana ba curie bayaka. Ezana ba mususu ba opportuniste bayaka koluka mbongo. Aya aluka ne ndenge batambola. Nazo profiter ko yebisa bino. Et puis ezana batu bayaka selon idéologie. Wana baninga na kate. Nazo tunabino, c'est un constat que je fais sur la ville de Kinshasa. Bisika nyonso toko leka. Okomana ba photo na ville bosa la constat wana.
bato ebele batie ba photo na chef de l'état komona keza bato bazalaka na yete bao bazo bamba ba photo na Kinshasa. Kinshasa comme album bazalaka na yete. Ce qui omoni muto azo wele la kocha photo ya chef de l'état il faut komituna azo bangani. Eza batu oyo mona bagumba malokolo na se bazui photo ya Joseph Kabila batie liboso bazo sambelela ye baye na même esprit ya idolâtrie. Okomona te photo ya munene bisika nyonso Augustin Kabuya na fachi, Peter Kazadi na fachi, Maître Jacquemaine na fachi. Ozio bango bazo sala biloko wana te parce que bayebi ke bango baza batu na ye. Ils n'ont pas besoin de crier que biso bato fachi. Mais les opportunistes baye komemela biso o basala kina Kabila. Après ba wangani ye. Avantage bazaka na bango ko se retrouver nde likambo. Banomaka bango facile. Bazwaka ba mentor moko ko sagana te. Bayebi ko sala lobbying. Ata ko teka ko kabela batu bandako bakabaka. Et batu peba oyo bazana entourage ya mokonzi. Bato oyo nanu ba mema bango na ngomba te. Dès que bazui tous les soirs bazana chef, ah j'étais avec lui, celui-là c'est un bon, hein? Celui-là c'est un bon. Voilà pourquoi rien ne marche parce que ndako ba pesa kiyo pono ke ne ko salele lobbying. Ya ko salela mboka te le peuple d'abord rekomona na te parce que ko lukazo ngisanda kunaye autant de fois 10 fois. Wana tozoloba quand j'explique au capable na lobi biso tozalo ko la batunion sauté. Boya samedi oyo. Échange patriotique 2 heures kaka tokosala. 9h, 10h, 11h to panzen. Bote découvrir ce que nous sommes. Nous assez. Et le kwezo sala que le lot, bazo nommé Batu. Est-ce que vous pouvez vous poser des questions? Balobaka, on ne change pas l'équipe qui gagne. Ton moni chef de l'État remanié 7 personnes kaka babim. Bakoti si Batu. Bakoti si Batu misus. Le reste va maintenir bang. Oko kende kuna basisi conseil de ministre basaka kuna. Eliezer là qu'est-ce qu'il veut faire? Nous devons tout faire. Toko panza aser. Eliezer wan. Pourquoi vous avez peur d'un villageois? Et tout l'avantage que nous avons, Bisobatam, villageois de notre État. Soti bosololi likamunanga boza 3 moko ko yebisanga. C'est ça. Nakotangela bino 3 ministres qui s'étaient mis comme ça après le conseil des ministres, bazo kanela aser. J'ai les 3 noms. Bossala musala nde batiela kibino kuna. Moi je ne suis pas nommé. Moi je ne suis pas nommé. Pouvoir nazota lango lokola mbishi aquarium. Bozo bangira ngani. Boya na terrain, boya na mbongo bozozwa. Tokokuta na bino parce que nous avons des bouches pour parler. Et je parlerai aux gens. Biso tozo sala pesa moninga sourire. To sala kasala kayangu. Nazana place mon côté yake. IGF alingeta koya koloba. Eliezer a fait te. Je n'ai jamais géré makambo mbongo ou quoi que ce soit. Je ne suis que député stagiaire. Et quand j'ai commencé pesa moninga sourire, qu'est-ce que vous m'avez dit? Oko katana. Lelo batunyo so bakomi koya. Bande konangai. Soki makambo eko tambola bien te na mboka oyo. Yango na zoloba. Ce pays, biso na aser, nous proposons une autre solution. Tous à l'Assemblée nationale de 52 membres. 52 personnes. Tolongwa na 500. 52 personnes, soit 2 députés par province. Comme ça, député à kozalana cabinet na ye, à kotinda ba conseiller na ye, ainsi de suite. Total pona ko apporter. Au lieu d'avoir 500 députés, bazaka pour contre. Donc, les coopérants politiques, pour la plupart, ba onyon so zomona bazo tekaka bandako bazo ya bazo sala ba makamwa minene. Ba koluka ko récupérer au centuple ce qui dépense aujourd'hui. Et c'est ce qui se fait dans ba commissionnaire autour du chef de l'État. Bobeta masolo eza bien. Bobeta la batu kope eza bien. Ba nommé bango eza bien.
Est-ce que vous mesurez qu'est-ce que ce gens-là apporte au chef? Bapeso ndaku mutuana koyiba mbongo ya kosomba ndaku 10 oyo apesio. Akabeli omutuka akosomba ba mituka ya valeur wana 100. Voilà qui mouyibi place ezali. Le peuple d'abord kozala na difficulté d'être appliqué. Il y a qu'à vivre le peuple d'abord. Tant que nous avons d'un côté les commissionnaires, de l'autre côté les coopérants politiques, mon Dieu. Coopérant politique. L'obana yoza coopérant politique. Coopérant. Coopérant politique. Coopérant qui a coutani na commissionnaire. Commissionnaire wana sikoyo azalaka na accès pa moko jamboka. Accès chez les chefs. Accès chez les chefs. Sikoyo chaque soir azakake. Non mais écoutez, j'étais avec le chef, hein, je lui ai parlé de toi, hein, et j'étais avec le chef. Et après, qu'est-ce que les chefs gagnent en retour dans cette population? J'accepterai de mourir tête haute que de me compromettre. C'est notre principe. Mboka ekobongaka jamais avec les coopérants et les commissionnaires. Voilà pourquoi na sengaka peuple. Est-ce que bokoti kosa l'effort te? Bolukana nous kolaver. Nous proposons un Congo avec 52 membres et Assemblée nationale. Nous proposons un Congo avec un gouvernement où il y a 26 membres. Soit un ministre par province. Nous allons servir ce pays. Olia kotondi sabatu qui consomme le temps. Ba talaba muteya tozarango ba cortège combien o éviter corbia réseau le kakote nini, ambulance réseau le kakote nini, autorité mutunyo so ba girofare zaka kabo pop. Moi ça le ka girofare bana ba de classe girofare ba c'est pas possible. Et nous avons un gouvernement de combien de membres? Je crois que c'est 58 membres. Bon, vous prenez 58 membres, vous avez na bango na bana na bango. Siko désordre ngo bozomona na circulation yangwana. Jacques Kabula Katu a nommé a remanié Longole Eric Muta a remplacé par Héritier Tchungu. Selon l'information que nous apprenons, il se pourrait que Héritier travaillait avec Eric Muta. Et pendant 7 ans, Eric Muta pense que il y a un complot contre la République qui se prépare au Katanga. Jacques Kabula Katwe, de son côté, les gens disent que non, c'est par contre lui, Eric Muta, qui sera en danger. Et le chef de l'État, Yenda Zakanamato et Amilaï Kolega Batunyoso, pourra s'imprégner. Nous avons besoin de Kimia Namboka Oyo. C'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de Kimia. Tuzana posa Kimia. Même ba bazoluka o basala coup d'état basala bol. Ngana lobaka na bango, l'unique voie par excellence ya Kolongola Félix, il faut que l'obanaye que au gérer malamute to que na élection bo battre. Yango partout où il passe, il est au Brésil. Alobina bango kete élection ko Salem. Alobina ba Congolais bazakuna élection bolinga te ko Salem. Et bisona ser, nous préparons les élections avec le pouvoir de l'amour. J'ai dit aux capables de travailler, ne comptez pas sur la tricherie. Travaillez, vous devez mériter de représenter un peuple. Au lieu que ça la pousse contre bateau et peuple latindi. Ok, qu'on va dans la kiti ayote. Okobima hémorroïde. Et à Kassongolunda, c'est les capables d'où Kulungu qui frappe. En tout cas, frappe, il y a Kosaganate. Papa, tchelangana biloko wana total. Nous sommes ici de la part du capable honorable de Kulungu. Nous sommes venus distribuer des motos aux chefs de groupement et chefs de terre du secteur de Pandi. Comme tout le temps, chez nous, dans l'ACR, nous faisons la politique de développement, nous faisons la politique autrement. Donc, l'honorable Kulungu
suite à tous les encouragements et à l'initiative du capable président Eléviel Tamboué, a voulu vraiment matérialiser la vision du chef de l'État. Par ses propres moyens, il a dû acheter un lot de motos. Il a bien voulu distribuer aux chefs de terre, aux chefs de développement du secteur de Panzi. Cette initiative ne s'arrête pas là. Sûrement, elle va continuer dans d'autres secteurs et dans d'autres groupements et parmi d'autres chefs de terre de notre territoire de Kasongolunda. Nous ne faisons que prier pour lui de telle sorte que le bon Dieu puisse le bénir abondamment, que cette initiative continue effectivement et que cette politique qui est prônée dans notre parti où nous devons avoir le pouvoir pour l'amour et non l'amour du pouvoir, elle doit continuer cette politique donc, de telle sorte que nos milieux rivaux puissent vraiment trouver un ouf de soulagement et que nos milieux puissent se développer comme partout ailleurs. Donc, nous demandons à tous les bénéficiaires de pouvoir bien utiliser ces engins, qu'ils servent à la population entière et que pour eux, qui devront de temps en temps se rendre compte de l'état de leur population, ils puissent effectivement les utiliser à cet effet. Ce ne sont pas des motos qui sont destinés à un but lucratif, mais plutôt à un but social, aider tous ceux qui sont démunis, de telle sorte que nous puissions réduire leur peine. Nous vous remercions. L'Hollande est une œuvre des Hollandais, tout comme aujourd'hui Dieu a créé le monde. Panzi, Kasongolunda, Kwangu, Kabemba et Kingwangala, ça devient l'œuvre de Don Kulungu qui est en train de créer des activités, de créer des entreprises. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans un autre niveau, c'est-à-dire le moment est venu d'où les gens de la bonne foi doivent abandonner l'essence physique pour servir Don Kulungu, pour les voter massivement prochainement avec les échéances électorales qui se pointent à l'horizon. Que Dieu bénisse Don Kulungu. Nous sommes ensemble et nous allons l'aider jusqu'à la fin. Tunati. Dieu vous bénisse. Merci. Bien, bato parti boya sur photo moko. La moto ya boye kobando monango na projet ya bato isco lelo tomoni honorable Kulungu a doté biso ba moto vraiment esengo eza makasi na sepeli étant que chef de groupement Panzi. Tala ba drapeau, tala ba moto ndenge lata drapeau et action commune pour la République, le pouvoir de l'amour. Ce que nous nous prenons, c'est ça, ce que nous présentons à l'opinion yangoa. Et oyo to sala kayango. Na yoki batu banile voyage. Doug, pardon. Tiens, c'est papa. Oko sali sabato AVC. Capable de deuxième vice-président ya ASER. Yo nyata kuna tali sanga drapeau mususu. Tako zoka bisola ASER to banga ka mupepeti. Eloko zo bangi sabatu yango. On n'a pas encore une année. Une année to totaliser le mois prochain. Yango samedi to ko décider formani to ko sala pour que to yebisa bande ko na biso bazali banda ba ba ko linga ko yabaya. Nous sommes préoccupés par le bien-être de ce peuple-là. Qu'on sala quelque chose de manière sincère et honnête. Voilà pourquoi l'obina kedi susu ba tourner n'habiter si la régie va parler ce langage avant que na ko tsa papa mon kwa zana likambo. Na komi na Sainte-Anne tangu ba moninga vous sentez ndenge makilezo tutana avec les personnes vulnérables. Tozo salango pour la campagne té. Et puis olandi na terrain wano komela pema.
kotia le 31 simbi te totie le 7 francophonie nde toyokani pona lundi le 14 awa. Objectif ya koya nanga eza kosenga bino yake ba papa ba mama mukolo wana quand même boyo kisanga sonité. Bozala quand même très calme, va découvrir quand même ce que vous êtes. Et toko sala une stratégie pona toyeba en cas de problème toko yeba banani basali yango. Boko kuta kuna toko tia mikanda toko tia batu selon centre. OK? Centre boye ba ngo bako vanda awa. Centre boye bako vanda awa. Centre boye bako vanda awa. Place soki désordre bimi toko yeba ke bato centre boye ndem tu basali. Tozo kanati. Bao bazaka na ba centre te toko lukela pe esika na bango. Tozo kanati. Alors, ekozala ndengo wana bakozala wana pour que le lundi to sali ba manifestation na biso wana de 8h koloba 12h to 6h de to kamati nzela to ke na avenue Kabinda 102 yango pe terrain zaka na Kabinda ti to ke ka tout droit nga moko na bin ti na siège ya nini to komi kuna o ya mukende ye to kabolaka to kaboli après to panzani to kaniti. Ce pays mérite Batoumo Koboui. Les gens qui ont les soucis. Tala, boche la ngana nu elema ya ndenge babuki kuna na nini. Babuki na ntele na sima mozole oko sakanate. Mutu moko abimi alobi azana 56 hectares yemoko. Vous me mettez cet élément là. En attendant, il y a un Congolais qui est venu nous chercher pendant que nous sommes en pleine émission. À côté. Apparemment, la commune de Lancélé bat les records en rapport avec les conflits fonciers. Le camp le plus récent se déroule en Lancélé-Bambou, Ewa, sur l'avenue de Père, où M. Gabi Mokiri, fils de M. Findombole, s'est dit propriétaire de 56 hectares avec la complicité de M. Etamba. Dans la logique, l'histoire ancienne, ces portions de terre ont été légalement vendues à des tierces, notamment Mama Thérèse Mitumpu, dont l'âge est vraiment avancé, et plusieurs autres personnes, notamment l'église islamique. Ces derniers ont vu leurs maisons et mosquées démolies, chose qu'ils ne comprennent pas, les soubassements. Bon, école, Bamio, Tozaki samedi à le 29. Tofandi bâtiment baya pour déjà baya kambala mususu baya ko menacer batu koto soit disant étendu oignon so ezara soki 50 quelques hectares mutu moko bimi o mabelo ezai mais biso tofandi abanda tofandi depuis 2003 tilelo totikali omona likamwa boyete mutu a réclamé o bisika nango nini azala te somba pas bonne du forme mais batu moko babimi kaka boye soki eza ba aventure nani to éviter école omoni oyo eza l'état congolais te eza batu bauti musika basali ekolo bakongolais bana bakongolais bazobikila na kati bazolia bazotanga bafutaka 1 te ya minerval bon message ya boye soki ezaki chef de l'état ndatindi bato oyo donc c'est que état mosusu aza contre bato oyo bazosunga bakongolais aza contre bato bazosunga bakongolais mpo bato oyo bana ba congolais azaki na posa gratuité mais bato basalisaka ye na ba gouvernement nyoso eleki pendant depuis 2005 tilelo 2023 ozo contribuer que ba congolais batangaka bafutaka eloko te bazotanga classe français de humanité mobimba si baosa examen d'état bafutaka ta 1 te pour biso to senga na chef de l'état ye azo charge ya makambo oyo. Ce qui est la complicité, tout le monde va bundisa bokonzi na ye, ya s'en charger na bango. En s'en charger na bango na makambo ezoleka opo na makambo ba francophonie ezoleka na mboka, bato basali tapage ya makasi. Déplorer acte ou salami, oyo propriétaire sika on a ingénieur à la carte ferme oyo, propriétaire sika wa soma ferme depuis 90, mais toujours regretter mon tabimi que non le pan oyaye. Aïe sans document, Ngamou Nazaki présent dans 5 documents à présenter un document avec les engins avant le boucagnos. Vous savez, il y a plus ou moins 23 ngoules. La disparition à Bangoul. Il y a plus ou moins 2 bâtiments aux Zaki à Poulaï. Ce sont plus n'a perte de plus de 200%.
tosomaki il n'y a pas longtemps. biso toza 60 personnes oyo tofutamaka awa mais tala lelo vi na biso ndenge ekomi tozokende wapi mpe tozosuka wapi mabamagwi nyonso kaka mokonzi ya mboka asali nini mokonzi ya mboka azwila bato wana solution mpo awa kombona ezotambula na ndenge ayebi bango te burgumestre awuti maluku ayebi bango te asensibilize biso alobi ke non dimanche bosala babanderole lendi bomarche ti na biro ya kinkole po tosoulever dossier oyo po moto banda kalasi akima mais oyo nyonso ayi kosala eza destruction méchante. Devant les instances judiciaires, les groupes de Gabi Mikiri et M. Tamba n'ont pas prouvé leur droit de propriétaire et c'est depuis 1988. Depuis cette année jusqu'en l'an 1992, les titres immobiliers avaient légalement changé de propriétaire. Grande fut la surprise de la population habitant ces coins être chassés de force de leur habitation. Au finish, l'on ne peut devenir propriétaire d'une concession en bravant en premier lieu le nom du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne jure que sur une justice équitable entre les vrais et les faux propriétaires. Boko magana aisi na nga oyo nakokenda kunukata lisusu wapi mpona kenda kofutela nakenda kosala mosala ya bilanga mpona zwa mboka na somba lupango ngo kaka pasi na pasi baye kopesaka place oyo moke nalobi natonga kaka ndako mpo mboka naza na yango ekosila natonga kaka ndako naoya kovanda olie nazala na kofutela mama marta ngapena sa fefe nokuna yo lomelanga tako basobuka balobi president nde mutu atindi biso president Tshisekedi nde mutu atindi biso mama moso biso nyonso toza kaka bana nayoka se naza mokolo naza lisusu mwana te nzambe ayokelanga. Voilà. C'était chaud comme ça. Batu ba perdre bandaku awa na Kinshasa ezaka chaîne mobimba oyo yokaka chaîne mobimba makambo ba mapangu soki bomoni kaka balingi ba ya ko frapper il faut boyeba ke batu bazala ke belé okozanga kokuta général na kati kuna te colonel moko boete ya la police comme ya armée okozanga kokuta magistrat moko te juge moko te donc baza kuna réseau basisa ba mapangu abatu na limité basisa ba mapangu ya batu na limité ngai un jour na benga batindelanga epa eo magistrat atindelanga mutu pona droit de réponse na yako yoka ke ba escroc bazai be sko ngana tuna kabino banda ku nyoso tu wana kala mingi pe mutu akufa boyeba kama kama te ko boma mutu te pona biloko nzoto oyo ezaka keloko ya pamba muke ko banda ko yebisa yoke ko banda ko lia lisu secret ko banda ko lia mungu ate e bandi ko boya biloko musuni ko lia lisusu te nzoto okobomande kona yo pona ni yango nazotangisa bato na lobi politique bokobana kosala politique ya kobomaka bato boyana acerto à prendre bino c'est quoi la politique to boy ba sanguinaire na mboka. Nous proposons une assemblée nationale de 52 membres. Nous proposons un gouvernement de 26 membres, soit 2 députés par province et 1 ministre par province. Et Siliti. Mbote papa. Mbote ndeko leza. Papa we na plateau na biso eli likamuni. Oui, honorable na ye na plateau na bino pona liwa ya mwana na ngai oyo babomi depuis mois ya février, le 5 février. Mwana babomi. Oui. Mwana akufi ou bien babomi? Te babomi mwana na ngai bakati ye mutu ba fongoli libumu michopo nyonso libanda. Wapi? E salami na Lemba en face ya Kankabila. Ndaku oyo mwana azalaki ko travailler ezande patron na yende mutu engagé qui est place wana na maison ya salle de jeu. Mwana azalaki ko travailler kuna pe azolala kuna. Alors ndeko oyo apesaki bana instruction ke bakoki kofongolela mutu mususu te.
à Paris. Mais ye azalaki koya kozwa mbongo na 1h, 0h, 1h30 parce que ezali habitude na ye ya kolala libanda. Toye koyeba ke mwana akufi après un jour, c'est-à-dire mwana akufi na butu ya samedi dimanche, toye koyeba dimanche wana na 22h30. Alors ndako eza ya kokangama batie kadena libanda. Alors mwana akufi na kati babuki ndako te, babukaki porte te, batobolaki mire te. Lolenge nini mwana akoki kokufa na ndako makile tangiti libanda. Donc bato babimi na tongo nde baye komona ke makile eza libanda, mais mwana akufi na kati. Mwana akoki kofongolela mutu mosusu te à part patron na yende mutu ayaki kobeta porte na bayere wana. Po soki babukaki mire, soki babukaki porte, bato balingaki babima, elingaki esala makelele. Elingi koloba ke mwana na ngai afongoleli mutu oye ayebi. Et mutu azalaki na pouvoir ya kobeta porte bafongolela ye, c'est certainement patron na ye. Ezaki na maison ni? Eza na maison ya salle de jeu. Ya nani? Ya garçon ya bomi oyo babengi na kabongo ntambo. Kabongo nono. Yende mutu abomi mwana na ngai. Kabongo Ntambwe. Papa kochanga na kati te. Kabongo nani? Kabongo Ntambwe nono. Yende mokolo salle de jeu. Yende mokolo salle de jeu. Salle de jeu kombo nangoni. Bon, en tout cas eza na kombote, eza place ni. Tangi kombote, eza en face ya Kan Kabila. Soko junse là ils kende bypass. En face ya Kan Kabila. Des places salle de jeu ezali. Bon, mwana na yo azaki kosala kuna azaki pe kolala kuna, c'est ça? Azalaki pe kolala. Mwana na yo azaki na âge ni ya mwasi to ya mobile. Ya mobile ya tiki diplôme d'état na ndako azaki na âge ni na 20 ans. Azaki na 20 ans. Na 20 ans. Azaki ko travailler wana. Azaki ko travailler. Donc travailler qu'on a travaillé pendant combien de temps? Juste un mois, même un mois et kokaki nanoute. Selon les informations à ma possession, il y a moi nanga ya liboso parce que baza ba voisin batalani. Ndeko Eliezer ba criminels bato bazo boma, ce ne sont pas des extraterrestres. Ce sont nos voisins. Ce sont des gens que nous connaissons. Mais oyo makambo bazo sal pe na lolenge bazo vivre tozali koyebati. Et il n'y a que na lolenge boyende et sengeli ko découvrir quand même bisiko wapi mabe ezali ko out banquet ko salama ezali vraiment sérieux approfondi pona ko bikisa milimu ya bato mususu ezali vraiment en danger. OK. Moi no lobia kufi na mois de février, c'est ça? Oui. Et tango bakuti mwana kufi. Banquete salimité loko moko salimité. Bon, tango bakuti mwana kufi. Ye garçon wana. Na papa na ye. Ba ye koya ti nandako. Epa na yo. Te epa na ngai te po mwana kendaki epa ya koko na ye. Koko na ye bazali en face. Hôtel ya papa ya mwana wana ezali na ngambo, bango bazali ya ngambo. Donc si ba se familiariser. Hôtel ya nani? Ya Takalo. Ouais. Donc ezali en face. Et puis mwana donc mokolo hôtel comme on a un Takalo, c'est ça? Mokolo hôtel ouais ezali en face ya babokilo na ngai, kombo na ye Takalo. Ouais. Nde papa ya mwana mobali oyo azali mokolo salle de jeu. Mokolo salle de jeu. OK. Azalaki na ba salle de jeu mibale. Ya liboso epa bokilo nanga basali ba maison commerciale. Na maison moko atie salle de jeu moko. Et moi nanga liboso nde mutu azali ko sala kuna. Aye ko fongole ya mibale. Ya mibale nde esali ya sali yango en face ya Kan Kabila. Et sali même ata un mois te. Kuna atie mwana na yo ya mibale. Ya mibale. Donc boyebani alors. Toyebani. Boza baninga ba membre ya famille tone. Non, membre ya famille te, juste ba voisin. Ba voisin papa. Ba voisin misala bato bazoluka misala na Kinshasa ebele hein. Boni azwa kaka bana na yo soki boyebani penzete. Parce que sali salle de jeu ya liboso azwi mwana na yo ya liboso. Ya mibale azwi pe mwana na yo ya mibale. Donc azamu to ayaki kosunga bino. Siko boni okomi ko accuser ye que
ye muto abomi soki azalaka na posa akobomela yo bana soki alingaka yo te akokaki kozwela yo bana na musala te. Merci ndeko Eliezer. Il faut comprendre que mode opératoire ya bato eza différent. Sali DG oyo asali liboso ya babokilo nanga akokaki kosala eloko te parce que eza nde na ndako moyen opération wana esalema eza te. Sali DG oyo mosusu wana eza bien planifié parce que même ba expert ya police scientifique même ba expert ba médecin bazali koloba ke crime eza vraiment bien organisé ezali ya bakuluna te ezali ya ba spécialiste eza méthodique selon rapport au bapesi biso. Et même tangu mwana avant di place wana 3 jours avant bakokisa sanza mobimba akeye pa ya patron na ye ayebisi ke ndenge naza boye na moni place wana ezosimba te rendement ezate ngana tiki musala ye ayebisi mwana kete pesa ngai 2 jours na lukesika na ko évacuer biloko et puis na pesa yo pe mbongo na yo comme ça otika musala nde mwana ye kolungwa aye kozonga po patron na ya sengi apesa ye 2 jours et na intervalle ya 2 jours wana nde isika siko likambo eye kosalama. Alors tango ngai na zu information par rapport ya liwa ya mwana oyo azalaka na ye mingi eza ye na ya liboso na ye ko benga ye après ba émotion après ko be ko lela na ko ebiseke no yakana no vanda entourage na bino eza ndengeni journée à samedi bozalaki na nani ndeko na yo azalaki na nani ye ibisinga ke journée ya samedi abimaki na tongo vers 11h po akende kotala ndeko na ye leki na ye bisika zali aza déjà na kati na biso patron na ye abengi ye oza wapi ya lobi te naza na biso nazokende kotala ndeko na ngai yo kitana nuzonga na nuboy ya kiti aye kokoma lisusu epa leki na ye aza te azongi ti na bisika ye abengeli ye eloko abengeli ye ayebisi ye te mwana ayebisi nga ndenge wana me koma mutu akolinga akende kotala ndeko na ye mutu akoki kopekisa ye akende kotala ye mokolo kaka ya samedi wana. Alors deuxième fois abimi akende kotika mwana ya grande sœur ya mobile akende kotika ye azwa transport azonga Petro Congo tango babimi ya vandi quelque part ya kanan aye okay wapi ya bite nazokende kotika ndeko nanga oyo azonga na Petro Congo ozokende kotika ye olati pe kitoko boy. Cette attention là donc le lenge ya kotala donc j'ai compris que non à gérer mwana ya liboso po mukolo wana bakutana na mwana ya mibalete parce que bakuyi ko sala surnom tout comme akuyi ko zoye bazonga limité. Bon mwana na yo azaka kolala ye moko na azaka kolala ye moko na esika wana ye moko. Oui bon après événement parce que wana obandi ko sala banalise l'état ndaza censé la justice ndaza censé ko sala ba makambo wana. Oui. Après muto akufi mwana akufi et l'état sali saisir ata justice te ou bien ezandeni. Merci ndeko Eliezer. C'est-à-dire biso tango toyebi makambo wana toye kokoma na commune selon information oyo papa ya mwana mobali wana na mwana mobali bayaki kopesa. Et tango toye kokoma commune nde bato ya commune baye koyebisa biso kete tango mama baerese babengi bango bayaki kobenga parquet na matete. Donc parquet nde muto ayaki ko sala constat tout ça et la police scientifique azalaki pe na ngambo wana. La police scientifique ayepe akangi ba photo ba makambo nyonso tout ça et puis ici ba jikor ba kei ko tia na morgue. Tango babimisi corps. Bakutie babetaye masasi bakangaye singa bakutie ndengeni. Ndeko Eliezer bakutie alali na se nazana ba photo ya lolenge bakutie. Je crois que
soki oui. ezali ba Caméra caméra kozwa photo mwana ye oyo moni ndenge libumu na ye bafongoli michopo yango wana eza libanda et puis après baye koégorger ye donc makila et tangi tout ça je crois que na kozwa vraiment pour bazwa vraiment image bien ouais. Oui, Tomoni. Bon, wana tango bazo sala ba makambo yo moko zalaki to zalaki comment ça s'est passé? Donc, basali le parquet et na ba police scientifique basali bango moko membre de famille ata moko azalaki te. Membre de famille ata moko azalaki te. Oui, mais est-ce que basande nini basali yango bakamati nzoto bakena ngo na morgue? Oui. Ou bien basali nde? Bakamati nzoto bakeli kotika na morgue. Donc bangunde baye koyebisa biso kete mwana bisika azalaki babomiye et puis corps eza na morgue. Donc biso tozwi information que corps eza na morgue na munoko na bango. Et baye koyebisa biso kete il faut bokende na commune ya Lemba. Comme ça pour bozo ba information. Nde to kokende na commune ya Lemba. Tant to commune ya Lemba. Nde baye biso kete parquet bayaki ba salaki ba enquête et puis corps batindi yango kuna na mama ye ndeto ko kende sikoyo kuna na parquet et tant to komi na parquet na bimisi ba élément o ezoti na ngai na lobake mwana mobali wana nde muto a planifié makambo wana ya meurtre o ezali ko concerner mwana na ngai et tant to komi kuna tomoni vraiment lolenge bazo sala musala wana il y a mort d'homme papa nangai ezali avortement te mwana ya 20 ans atiki diplôme d'état nanda mais bazo kanga même ata mutu moko te pour mesure d'enquête et le kwana to comprendre que non et kui ko sala maboyete mutu okufi bakanga kananu batu po balandela nanu bayeba nani azali na piste tout ça tomoni balandelité mais ngai lokola nazalaki déjà na ba indice par rapport ya lolenge mwana mobali wana ayako kozwa mbongo na baere wana et puis bayebisi nga ke porte babukaki te po nini ba photo pe ezali la police scientifique akangaki ya libanda pe ya kati okomona ke porte ezalaki mobimba donc bakokaki kokota te soki mwana fongolelaki muto ya bengaki yete. Tant on a déposé nos cambouana, to sengi ke bakanga nanu garçon en question, bakanga nanu batu mususu, de façon que banquette quand même salem. Et tant que tout le monde bazo traiter dossier avec célérité, honorable, ndeye kotine de bistolo bakeno, il faut tout kende na 4e mairie. To yo kolongo na parquet, ya matete to na 4e mairie. Tant que to komi na 4e mairie, bazu dossier wana ba entendre biso et directement à partir à 4e minute ne baye ko kanga mwana wana batindie na prison et tango batindie na prison il fallait siko ba entendre ye to ça la confrontation ainsi de suite batunie mutuna pona koyeba ke yo mama Baires abengi yo tango mama Baires abengi yo lobi ke ozalaki nde na église c'est pourquoi oyambaki téléphone ya mama Baires te alors que bisika mususu alobi azalaki na église te azalaki nde libanda donc azali kosala ba makambo na ye mususu et muto informé ye eza camarade na ye nde muto informé ye mais mama Baires alobi te ngai nde muto na bengi azali koyamba ngai te aye koyamba ngande na poko nde aye koyamba nga na yebisi ye aya et tango aye na ba 16h17 nde na pesi information en rapport ya mwana ndenga kufi. Donc voilà le lenge nini likambo wana ezali. Bakangi batindie na prison. Na prison? Oui. Oui, asalaki combien de temps na prison? Asalaki à peu près 3 à 4 mois.
et 3-4 mois dossier mwana na bino basi bakundie te koro eza na morgue ti sikoyo ndeko Eliezer nanu tokei vraiment na moshindo ya likambo oyo te bapreve ezali makambo so ezali oyo nakolakisa yo na ba photo na yango po comprendre que mwana mobali wana nde muto azali. Oui, mais allez-y rapidement parce que télévision zangonga tokende kasi na bapreve yango zo. Voilà. Alors tango tozalaki na parquet tango batunye mitono wana pona na parquet ba comprendre que contradiction ezali entre mwana mobali wana na mama bayerese. Et puis na lolenga azali kosamba par rapport ya batuniye mais yo koma ko benga ki ete. Pona nini obenga ki ete. Alobi non parce que nazalaki samedi journée mobimba kuna. Na samedi wana oyo dimanche babo mwana wana samedi wana azalaki. Et basolola ki na mwana ozotala ngai a ozotala mupanzite parce que tozosolola. Merci de collège. Donc pour bazalaki na mwana mukolo wana ya samedi. Et le corps bazalaki na mwana mukolo ya samedi c'est pourquoi abenga ki ete. Alors que na ba relevé à télécommunication to yaki kokuta ke dernier appel oyo benga ki mwana eza yaye. Ernin na 5 heures. Na 5 heures du matin. Na 5 heures du matin. Oui. Or mwana kofi entre samedi na dimanche. Mama bayres alobi mwana koti na kati andako à partir ya 20 heures. Akota akangaki déjà. Na 22h30 asolola ki na yayene ya liboso. Donc mwana zaki na kati na ndako. Donc ye à 8 ans il y a samedi wana a planifié ba meurtre makamunye swana. Et loko ya mibale carte ya mwana mobali wana ekwei na isike ya crime. Carte na ye yango. Elongi ya mwana mobali wana mais identité ya mutu mususu. Makabu Buchipai Jolive. Wana kombo na yete. Wana eza kombo oyo ye azali koopere nango. Kombo na ye ezali kabongo nono. Mais na carte oyo photo eza photo na ye. Eza photo na eza ilongi na ye. Ye kombo na ye Makabu Muchipai Jolive Jolivite. Te kombo na yete. Alors lokola dossier ezalaki ko traîner ndeko Eliezer na parquet. Ouais. Biso to moni vraiment ça ne va pas. Et comme il va benga biso ba proposer bi ote. Donc Zelanan carte oyo ndenge beaucoup ti carte oyo ezana identité oyo bakutaki yango sur place. Bato a parquet nde mutu bakutaki yango bamonaki yango bien. Police scientifique. Police scientifique nde mutu bakutaki. Parce que police scientifique nde akomaki les premiers sur les lieux yende mutu abuki porte nde akayi ko trouver babiloko wana nasako wana ezali ya mwana mobali wana. Alors tango balakisi ye ba makambo wana abandai ko wanga na carte aye kondim tango andimi batunye me et se retrouver kuna ndenge nini azolo bakete ba para na ye nde bazui carte wana na biloko nanga bakayi ko bwaka nde kuna po bako selanga likambo. OK. Ba para na ye ce qu'on a parqué balobaki na ndenge nini par rapport ya du fait que elongeza ya ye identité za ya papa na nde bisike ce qu'on moni vraiment na makambo ya justice ndeko Eliezer tolembi. Justice ezo sunga mokonzi ya mboka te. Pendant 3 mois tozo beta kaka turu on dirait kaka ezali procès ya banyongo. Alors que ça procès ya banyongo te. Tango to mon dossier ezo tambola te. Mukolo mususu procureur près la cour de cassation a salaki journée porte ouverte. Et azali koyoka batu nyonso yo dossier ezo tambola te. Dossier ya meurtre mutu akufi bazotre tango lokolo eza dossier ya nyongo to dossier ya lopango alors que mutu azana morgue toye kokoto to expliquer tant to expliquer vraiment azalaki touché alors al sengaki ke makambo eleka na lolenge elongo ba c'est ainsi que baye ko soit touché ba fixer yango avec prévenu en détention mais bao bazo bebise justice bazali bao bazo bebise justice eza mingi ba oyo bazali na se na ba intermédiaire alors moyen ba konzo bazali kolo bazwa ba information na lolenge makambo ezo tambola bazali kozo yango te. C'est ainsi que tango alobi ndengwana nde baye ko accélérer pour na bango il fallait nde ba libérer bazui même temps ya ko exploiter carte yote bazui temps ya ko confronter mama Malewa et mama ya Lopango na mwana wana te parce qu'il y avait contradiction.
Et parce qu'il y a contradiction, il fallait confrontation. Tous les gens qui ont été tambola, te beaucoup ndakaka, bozwa kaka monton bisto libité, to kokundate tant que tozuina nous justice, to rendre moi la justice, to kokundane ngini. To ye kokende siko na audience. Première audience, local a déjà manœuvre salama qui peut pas libérer Simbi Kunate parce que mokonzi, il y a cassation. À mon équipe dossier, na dossier sensible, il a voulu vraiment que justice est ça la moussala. Et neba batindi na chambre de conseil. Papa nangai kuna basali ba préparer kaka po ba pesa mwana wana liberté provisoire. Na première audience. Tango tozo samba. To bimisi ba preuve nyonso. Na mituna baso tuna mwana la veille ya samedi dimanche olala kiwapi. Mwana wana lobi na lala kilibanda. Olala kilibanda banani atangi ba camarade na ye. Albese ko lala kilibanda na lala kilibanda. To la kisi ba carte. Makamunyo so baso tuna mwana wana ozo sentir vraiment que ce monsieur vraiment est responsable de Kambo. Papa to surtout ki boye. Bapesi mwana wana liberté provisoire. Tango bapesi mwana liberté provisoire. Ah, na likambu ya munene boye même ata vraiment mawate. Batu nyonso wana baza ba parents. Et lelo soke komela ki bana na bango ba ko sepela te. Isali biso passé. Papa na yeki kokende parce que mwana ndenga kufi. Même opération batiaka ba anesthésie honorable na biso. Mais mwana oyo tibakata. Na lolenge mwana oyo salami boy. Si vous mettez à ma place, c'est comme si bazo remuer couteau na kati na motem. Parents nyonso à comprendre que oui, eza pasi. Tango tokei lokola nazaki na pasi na zole. Mokonzi moko azui téléphone. Abengi kuna. Présidente ya TGI ya lobi. Mokonzi ozayo moko ya lobi na zangam. Ono mokonzi nga protéger zang et protéger ngai zangaite. D'abord alukaki a justifié non moi wana nda abumite. Comment se fait-il que bato bakozo opposition nan ba instruire dossier te ba continue en profondeur te. Comment se fait-il que bakoyi kolobeke ote moi wana nda sur base de quoi bazolu que yende muto abumite to a planifier meurtre wana te. Tango abengo te protéger nga ezangaite. Ezangai muto na lobi wana te. Eza premier ya cour d'appel. Ne muto asingai kaka na libéré. Papa na intercepté appel wana ezana matoi na ngai. Et après ya talingai ngai na talie. Na kokimela wapi? Na justice ya boy. Mwana na morgue. Ye papa wana avant ba libérer mwana wana. Akenda kokutana na homme d'affaires moko. Bake kokutana naye. Ya tunie oyebinga ndengini oye koyebe sika na ngandengini. Atangi kombo ya mutu moko ya tindaki alobi procureur atindi ngai na ya kosolola na yo po alobi à travers yo négociation kosala na famille ya mwana. Yango na ye po approcher biso na famille ya oya kofi. Donc on peut te yebani na ye apesi biso conseil to mwana aza ya côté kate. Même à 2 millions, 1 million de dollars, ça ne vaut pas la valeur de l'enfant. Mbongo ekome mangaite, mais moi na kome mangai soki na beli. Mbongo ekome mangaite. Alors tout le bino, s'il en est ainsi, avant tout, to kundana moi, avec honneur. Tout ça l'état des besoins, tout suite au PC. Mutwana tango atali alobi, ngai na kuiko ko sala boite, mais faut mbongo ana bato mususu balia yango. Après to comment na pa babimisi mwana wana na prison na liberté provisoire na lolenge wana. Et puis aye ko kende directement azui papier et azui mbongo $500. Après ça avocat azui $500 akei koti ko kuna na TGI o bo pesa bango mbongo yango wana ya contribution à matanga. Vous imaginez vraiment même ata soki ba humete. Pourquoi saboter vraiment makila ya mwana jusqu'à ce niveau-là? Bango ba jiji wana. Ezam barrière mususu nazo bomba parce que to ça na kati na processus moko boy na makambo ya justice. Pourquoi je garde vraiment beaucoup de secrets ndiboso.
Voilà. Et ça la passe ndeko Eliezer. La justice élève une nation. Mokonzi ya mboka azana kati na kotonga mboka. Pour nzambe a effermir pouvoir ya mokonzi ya mboka, il faut que la justice marche. Parce que même le trône de Dieu est soutenu par la justice et l'équité. Sans la justice et l'équité, pour que Dieu affermisse le pouvoir de notre chef de l'État, et ezali vraiment makasi. Donc, la justice est sunga mokonzi ya mboka. Mais les ennemis de la République sont là, sous vos yeux. Ils se protègent entre eux. Bazo sala makamwe. Tangu toye ko komo mukanda na kombela ki premier président ya cour de cassation parce que na souleva ki likambwana te. Na kombela ki pour dénoncer ceci. Et tangu na dénoncé a commis yango urgent. Vraiment il a écrit urgent. Papa, esa na bateau vraiment bazali touché na makambo. A commis urgent. A sengi premier président ya cour d'appel. Pour asa l'enquête likolo ba jishwana. Siko mutunu na ngeza boy. Yende mutu oyo selon appel onga na zui. Yende mutu a pese instruction kuno po ba libérer mwana mbali wana. Ndeko Eliezer. Makambo oyo tozo mona bazo fungola batu mabumu. Ezali. Mwana ba fungole libumu. Papa ya mwana mobali wana. Azaka na habitude soka ina mutu kanaye. Ache liboso ya hotel na ye. Akatisi na ngamu. Papa na yo lobi kombo ne nani? Takalo. Takalo. Takalo ntambo. Takalo nani? Tambwe. Ah, papa longola kombo na ngana kati. Takalo. Oui. Alors, tango azoya, azana habitude ya koya, des fois soka ye avant disi madame. Pour madame ateka liboso na bango. Et puis le col a déjà donc relation de bon voisin ezali makasi donc moi si nanga azaki vraiment ko considérer makasi. Et tangoye azo yebise que oza moi si moko courageuse. Ozo luka oza commerçante na marché ya rein avec un seul rein vous avez 50 000 $. Moi si nanga lobi ndengini ni muto ko pesa rein moko ako vivre ndengini. Ya pese badete ya lobi soki muto azana rein za mibale. So muto apesi moko akotikala na moko. Et puis bakopesa ye conseil pour muto wana vivre bien. Alors eloko wana tango moi ça ye ko comprendre 7 mois après moi na ye ko kufuna ba circonstance ayi ko betela ngali solo abete mais papa oyo ayi ko betela ngali solo boy mwana na ngai akufi na maboko ya mwana na ye. Mwana na ye kombo na ye olobaki nani? Kombo na ye Kabongo Nono. Kabongo Nono alias Makabu, c'est ça? Bon alias wana kombo na ye oyo aso opéré na yango. Donc etango lobi ndengwana interpeller biso. Makambo itozo yoka boy to yokaka. Maintenant to mona mutu te ake aye boye aye ko proposer vente to marché à likambwana azalakate. Aye loko wana interpeller biso. Papa, t'as la caméra oyo parce que ngonga na biso ekoki. Merci. Camarade nanga azalaki na ozo pesa message parce que to komi na suka ya émission. Merci. Nanga ka na pesa précision par rapport à voyage na ye. Tango asalaki voyage ya Inde. Retour na ye ayaki na Dubai. Akotana na mutu moko. Et mutu wana tunie vendeni ni boy alubino na wuti Inde. Bakenda kotalanga santé problème yare. Alors tangu ye paye na matanga akuti circonstance wana aye kotono na lubino mais likambu ya boye hein esengeli quand même botala malamu ekozala likambu nini aye ko révéler pe ba makambo alors biso to ina makamwana na bakonzi biso toza na problème na mutu te mwana na biso akufi esengeli to mona clair na liwa ya mwana ko rezana na morgue mais bazolinga ko rendre biso justice te et premier président tango komi urgent vraiment et toucha qui est na lettre auto komaki wana lobi urgent botel likamwana mais malheureusement mutu oyo bapesi devoir ya ko enquêter sur ba juge selon appel na yoki ezaka kayende mutu aza instigateur ya makambo wana. Alors esalinga pas tangu tokutani na ye otali caméra opesi message na bakonzi
na moto oyo omoni que akoki kointervenir na dossier oyo caméra yango. Vraiment merci honorable. Nazobanda nanu na mokonzi ya mboka. Mokonzi ya mboka tozali vraiment na espoir na mboka oyo. Yo zwaki mboka oyo okabaki yango na maboko na Nzambe. Oyebisi Nzambe yaka orenye fanda na ngwende. Ngai pe na yekotala na monike ngwende pe ya Nzambe. Oyo esimbi ngwende na Nzambe eza équité pe justice. Mokonzi ya mboka. Talela biso likambo oyo. Talela biso likambo ya justice na mboka oyo po bato balingi kosunga yo te. Mboka eza ya kobeba na niveau ya justice. Vraiment ekomi sans pudeur. Vraiment ekomi mabe. Mokonzi ya mboka soko okolanda ngai bisiko ozali na likambo mwana koro eza na morgue depuis février. Koro eza na morgue na nakundi te. Mwana wana azotambola liberté provisoire. Azosala ba fête. Ngai kotoyo nazolela. Nani akokotela ngai na likambo oyo. Mokonzi ya mboka ta likambo oyo. Nazosenga pe na bakonzi ya justice puisque tokomela ki tokotisa ki vraiment mikanda partout. Nazo garder toujours confiance na justice, surtout na bakonzi ya justice. Ba oyo basali vraiment na sommet. Po grâce ya mokonzi ya justice, il m'a reçu donc vraiment bien, sans problème, avec toute simplicité. Procureur près la Cour de cassation. Ils qui vraiment touché. Selon le lingue bango basali, bon, instruction a fait ça, mais vraiment que balanda quand même ndenge esengeli. Mais koto yonde makambo esali kotambolate. Na premier président ya Cour de cassation. Vraiment papa nangai na lettre na yo na zwaki. Ya solo o répondaki ngai. Mais bisiko zotinda lettre toza na confiance te parce que banquete ko sala mandenge ni lorsque mutu oyo abeti mwana eza mutu wana bakoya ko yebise liso asala enquête likolo na ndenge nini tala makambo eza na kata mo talela biso likambo. Merci beaucoup papa. Des fois nous avons une difficulté de faire les commentaires devant makambo ya makasi o biso tozomona batu des fois ba bosanaka que ndenge tozali kobika lelo lobi tokokufa ba être humain oublie que tel que nous vivons aujourd'hui nous allons mourir demain et na monde ango tokendaka monde totikaka nyonso ndenge toyane ndenge tokendaka. Ça touche si cette version bapé c'est vrai papa Takalo na mwana na yeka bongo nono alias awana carte bakomi makabu muchipai jolvi. C'est quand même dangereux parce que mutu bakunda na mbongo azate. Je vais parler un peu de la justice. À un moment donné, à force de regretter le fonctionnement de la justice. Nasina Tchela Bino na bémission chef de l'État Zolobake, si la Bible dit que la justice élève une nation, Namboka oh, justice n'emtezo boma. Là, c'est le magistrat suprême qui le dit. Il ne cesse de revenir sur ça. Mais Bino place Bovandi, Bozo Monango fierté. Et ici, au moins autant tozolo bakeba tout ce qui bazuite na élection, ba onyo so bako échouer, lokola baza ba patriote, bakena formation militaire, bakena front ko bundela mboka. La même chose peut tozolo bake ba magistrat ba koti ko bomba bango kaka awa na Kinshasa te, vous allez trouver à des endroits où magistrats à la kate ou kuta mutu moko avanda mes dénominations bima awa. Je venais de le dire, et le kwezo mboka o ezanine. Les coopérants politiques. Bakeba kutani na ba commissionnaire près le chef de l'État. Ba commissionnaire près le chef de l'État, ba koti si bango vers le chef de l'État ko plaider cause na bango et puis ba obtenir ba nomination. Et ces gens-là ne feront rien pour la République ni pour le Congo kako kane la batu. Ici il y a mort d'homme, un enfant de 20 ans mon Dieu. Mettez-vous à la place de son père.
Pas seulement ça, son père est en train de ressentir douleur. Bon, en tant que papa, ya mwana. Tous à la namitema, bakokunda, je ne sais pas. Bakokunda ka mutuna eloko te. Donc, yoko bomisa mutu pona se retrouver, ngana habité. Bao bazape na parquet, bao bazana ba tribunal. Abosa la tout bo libérer, bo libérer. Mais où est-ce que vous mettez cette famille ici? $500 ba kende kokunda mwana. Donc famille angwe zanyi ki bobola ya ke bako kotizata $1 pour que bazwa $500. C'est quand même compliqué, on se limite là. Mais place bozali, papa takalo. Na mwana na yoka bongo nono. Totiki ouvert. S'il y a une autre version que vous estimez que papa Oyaye Koko Sabiswa, vous avez toute la liberté d'obtenir ce qu'on appelle les droits de réponse. Nazaki na plateau, nazo sa l'émission na lobi na bino, nazo kamutumoko azo beta porte à mes côtés lia. Ndeboye batubayak chez nous. Mais ce que je dis, niveau ya crioto on a commis comme na Congo na habité. J'ai vu une vidéo batuba sale accident. Au lieu de sauver ces gens-là, nous sommes dans un monde où Internet il faut tout filmer, tout ça sur TikTok, tout ça sur YouTube. Le cœur de ses parents est en train de saigner. Nana ko secourir rien. Nana ko secourir rien. Et le kwezo boma, je reviens sur ça. Les coopérants politiques Tango bazoko est en contact n'aba commissionnaire près le chef de l'État. Les nominations ne seront jamais objectives. Voilà, tout ce qui si wana pona lelo na koyebisa ba capable que tokokutana bisika tokutana kan échange patriotique, tous les candidats, tous les responsables vous êtes invités. Je ne pense pas qu'il y aura des excuses cette fois-ci. Et le lundi 14 août, Nangonga ya 8h, Tokutani, na terrain au CAL, en face à RTNC, avec les personnes vivant avec handicap. Il y a bicho toujours sale sur la terre des hommes. Ils ont coupé sa moninga sourire. Et la politique, ou bien mbongo, il faut faire attention avec les gens qui peuvent tout pour avoir l'argent ou le pouvoir. Papa, courage. Ceux qui balukio tokoyebisa bango bisika okoza. Merci papa, nzamba pambola yo na musala vraiment ozo salanga kuto na yebaki teke okoyamba ngai vraiment boye na lisungi vraiment osungi ngai vraiment c'est aussi un témoignage bisika nyoso azokende koloba vraiment na musala malamu bozo sala pona tina ya peuple congolais vraiment nzamba pambola bino a fermir bino pa élever bino. Merci. Merci beaucoup. Merci. Allez, toi mon ami. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.